Balobi, hein? Tambola mokili, omona makambo. Kote mosusu belvi kanja lobi, aza mwasi nzambe. Motema pembe, maboko pembe, yaye nyonso pembe. Olinga te, makambo na ye nyonso eza pembe. Kote mosusu bandeko nanga, mama Marie-Jeanne pe aye na ba makambo na ye. Aye na ba somo na ye. Kote mosusu pe ya gabia lobi nga na ovanda nanga kimia te, toko sila na kana ndenge ya mabe. Toko sila na biso mabe penza makasi. Ya gabia za mutu moko, ye soki amoni mutu akoti na ye, asali mwa video na ye, asali mwa bisala sala na ye, ya gabi il faut kaka kote émission aya ko répondre bandeko nanga. To comprendre te. Ekomi nini makambo yo ezokende nango ndenge nini bandeko nanga ekomi pasi penza pe ma. Salut chers bouchous, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers bouchous, chers abonnés et chers connaissances, yalelo penza toye na yimoko mutu na biso ya tongo mama tumba tumba balobi soki mama tumba tumba akoti miniature c'est que Zahir eza ya kobeba. Soki mama tumba tumba na biso akoti miniature c'est que eza ya koinda. Soki mama tumba tumba na biso bandeko nanga akoti to alati miniature bandeko nanga makambo ekendaka nango ka somo na niveau moko pas possible. La famille comme d'habitude avant tokota na makambo ya mama tumba tumba na biso avant tokota na nini ezoleka nini ekomeli ya gabi. La famille ekozala bien na nous to ya ko sensibiliser batu o nyonso to. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba toli pas possible. Chaîne moko ya ba analyse terrible et pourquoi pas chaîne Abana Nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kandenge tolobaka ezalaka bien soki ozolandaka ya bino ya chaque jour, ya bino ya tongo ya midi pourquoi na kombo ya Étoile Inès TV ezalaka toujours bien. Bozwaka bakiti na bino bovandaka nga na boyaka na nga na osala émission bato baotala bato baolanda baza ya kotelema na boyaka na nga teke no yango na kweyaki yango emataki yango ekitaki na boyaka makambo wana yango de kosenga na bino nyonso bandeko na nga kota penza vanda. Tango zo vanda kawana, tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu kandenge kendaka, talela pe heure. Soke moni keno eza nango tongo, Étoile Inès TV au senga na yo, kota penza olia na yo, petit déjeuner na yo. Soke moni keno eza nango midi, na senga na yo kota penza olia repas préféré na yo. Soki pe omoni keno eza nango pokwa Étoile Inès TV au senga na yo penza kota olia soupe na yo na système moko kaka système kaka ya tokos makasi. Bandeko nanga kandenge bolia bongo kandenge to milaka na biso to bosana pete kotia volume penza likolo. Esunga batu mosusu o bazali banda batu mosusu o bayebi mama Étoile Inès TV bayeba bayoka ye na système moko ya bien ozolia ozomelaka kote mosusu sala pe partage nde likambo biso tolela partage biso tolingaka penza partage bandeko nanga na système moko kaka ya ndenge nini système kaka ya tokos makasi. Bandeko nanga ya gabi lelo alati lisusu miniature chez Étoile Inès TV. Balobi Zahir eza ya kozika makambo surtout eza nango
ya kobeba. Mama 2024 Gavker to yelibino solution pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zali na solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi ekimayo ki mobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli tala ndenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Biso na Gavker kaboye toke tozongi bande konanga ba santé plus bande konanga ba solution ya kilikili bato ebele babandaki kobunda na kobota ao bunda penza mwana zoya te bande konanga tango ka ye kobenga Gavker na kobota aboti basi mosusu bayaki na bamiyom la famille bamiyom wana eboti neti bana ekomi neti bana soki otali bokanisi mwasi aza na zemi tango ka ye ko consulter aye ko contacter Gavker la famille miyom wana nyonso bye tokomona na lisusu te. Solution ya kilikili eza nango kaka na wapi na Gavker la famille na système moko kaka ya kitoko mingi makasi. Belvi Kandi, poutine de l'écriture. Maman Marie-Jeanne. Maman Marie-Jeanne Bololé. Mutuna biso oyo asalaka ke mutuna biso mosusu epela moto. Mosusu omituna tozaka na mokili to toza na mokili te. Mama oyo na kosekisa azalaka somo. Kote mosusu toye komona mama tumba na biso. Ye azikisaka na ye ka Zaire. Ye ayaka na ye ka mabe. Ye amonaka video te, amonaka maloba te, amona photo te, ye soki amonika makambo. Mbala moko, il faut vraiment akota na ba réseaux sociaux, il faut akota interview, il faut akota émission aya koloba. Ya Gabi, yo bongo na ba comédien basala yo nini ya Gabi? Ya Gabi akomi na ye somo penza ya oyo tolobaka somo bato bakomi komituna ekomi nini na ya Gabi makambo nini na ya Gabi pourquoi ye ya Gabi akomi na ye boye makambo ekomi nango kobeba bande konanga tokota na mwa makambo na biso ebele ya bato deja baoloba mama Étoiline kota loba kambala moko yo zala ka makambo boyo zo loba na yo te okomi kaka bino bongo nanga tokende na biso malembe voilà. La famille makambo ya lelo eza ndenge nini? Ebele ya bato balandaki émission oyo tosalaki mpona mama Marie-Jeanne Bololé. Mama Marie-Jeanne Bololé abando loba na ye aza na agence moko boyoka bien la famille makambo yo aza na agence moko na agence na ye wana bazosunga basi oyo bazokoka kobota te. Surtout mingi bazosunga basi oyo keno balongola biloko nyonso ya libumu. Toyebi ki eza na basi ebele ba mosusu azwaki zemi peut-être que kotaki na ba trompe
eko sala keno balongoli mutu ba trompe batu mosusu azwa zemi peut-être mwana kufaki mwana abebaki na libumu makambo nyonso na libumu ebebaki mona batu mosusu balongoli makambo nyonso ya libumu moyen azwa lisusu zemi ezate. Alors pona mama Marie-Jeanne asalaki mwa video na ye moko na TikTok kandenge ezalaka na video na ye wana nde ayaki kobeta ba masolo azo encourager batu ba contacter ye boye akusunga bango kandenge biso nyonso toya na Gave Cœur parce que toyebi ke pona biso pona mama Étoile Nines TV bande konanga solution ya kafu eza nango Gave Cœur nde solution oyo ozana posa kobota okobota na yo siko yepe abandolo baka ndenge balobaka toyebi te agence yango eza ya solo to ezaka ba blague na ye asepelisa batu. Kote mosusu ka ndenge boyebi mama na biso Marie-Jeanne Bololé azalaka mutu wa famille bota na kote ya SB déjà comme bamoni keno mam sauti kobota bazwi maloba wana bazwi video wana batie ba photo ya mams bakomi koloba keno mama Marie-Jeanne Bololé ndenge za boye ye mutu asali nini akomi kofinga sila bisalu ke sila bisalu akobota kate bande konanga eza kutu na ba fan mosusu ya baba cook o bakotela mama Marie-Jeanne na page na ye ya Facebook bafinga mama Marie-Jeanne na niveau moko pas possible bon yepe boyebi mama Marie-Jeanne aza pe mutu wa mutu yepe akenda ko répondre bango bande konanga na ba page wana ezalaki somo mafinga eke ezongi kandenge boyebi nga na yaka pona ofinga batu te awa na ko répéter te pe mafinga oyo mama Marie-Jeanne afinga batu kuna te na ko répéter yango te parce que ezalaka comportement na ngate ezalaka bizaleli na ngate donc moyen na répéter ba mafinga wana ezate ata soki bo forcer ngai na ko répéter yango te ezalaka bongo ba mafinga ezalaki eke ezongi somo la famille. Alors après ba mafinga wana nyonso eyaki kosala keno na kote pe ya Gabi tumba ayokaki video wana ayokaki maloba nyonso ya video wana kandenge na lobaki na ibandeli ya Gabi na biso aza mutu moko ye soki amoni ata photo il faut akota na émission aya kolobela photo wana soki amoni mwa video moko boyebimi akokota na émission aye alobeli video wana. C'est ainsi que ya Gabi na biso akota ayokaki video ya mama Marie-Jeanne akotaki sur les réseaux sociaux akotaki na video akotaki na émission akende osala interview batuni ye concernant ba makambo wana nyonso mama Marie-Jeanne est-ce que ezalaki bwakela ezalaki jeton abando salela sila bisalo en tout cas na sepelaki na réponse ya Gabi ka ndenge nga na salaki analyse nanga ya Gabi alobita na oyeba te pourquoi ba cook bakomi kofinga mama Marie-Jeanne parce que Marie-Jeanne amasionaki kombo ya mutu te amasionaki na ye kombo ya mutu te atikala pe komasione kombo ya mutu te amasiona na ye kombo ya mutu te. Alors na monde ya théâtre eza na basi ebele o nanu babota te basi ebele nanu babota te ezalaki ka message azo lancer toyebi te agence na ye wana eza ya solo to ezalaki ka ba video na ye ya ba blague o ya tiaka mais na kokota boye amasionaki na ye kombo mutu te bandeko nanga ka ndenge boyebi. En tout cas na côté wana je sais que tant de personnes bazalaka kaka soki ya Gabi akoti na ba émission ebele abatumite ma déjà ebetaka parce que ya Gabi aza mutu moko ya bimisaka na ye ya sakanaka te aza mutu moko abimisaka na ye côté wana peza ya Gabi alobaki pe asololaki ezalaka nde boye ezalaka penza nde boye yango penza na komi kondimela ya Gabi ke aza réellement mobange aza ni famille bota te ni abakuk te aza na ye soki mutu alobi bien akoya pe alobi ke no mutu oyo alobaki bien
soki pe mutu alobaki na ye bien te aloba pe ke non mutu oyo penza akoloba na alobaki na ye bien te. En tout cas, courage et félicitations na Yagabi na biso. Bande konanga makambo eza kaka. Après ko répondre wana nyonso, nde baye ko tuna Yagabi. Baye ko tuna Yagabi que entre Yagabi na poutine de l'écriture, Belvi Kandi, la patrona, Mwasi Nzambe, hein, maman boss de boss, la maman surtout de la famille du Bota. Batuni Yagabi entre Yona Belvi Kandi, nani mukolo. Boyo ka réponse à Yagabi, somo. Yagabi azaka mutu, hein, bandeko nanga. Yagabi akomi na ye somo bandeko. Yagabi alobi, hein, biso nyonso toza bana ya série 7. Bandeko nanga, pona bandeko mosusu o balanda biographie ya Belvi Kandi te, nasi na sala yango déjà chez Étoile Nines TV. Na sala yango déjà kala. Soki ozala na besoin ya okota otala biographie, kota ka na chaîne na biso, biographie ya Belvi Kandi poutine de l'écriture okomona ngo. Alors, Yagabi alobi bango nyonso baza bato ya série 7. Na biographie pe ya Yagabi o na beta. En tout cas, Yagabi aloba na ye âge na ye te. Donc ndenge eza boye, âge o toyebi ezalaka nde âge ya poutine de l'écriture, mais âge ya Yagabi toyebaka yango te, toyebi te. Exemple to série 7. Série 7 yango wana. Mwana 1976, 77, 78, 79, 75, 74, 72. Bandeko nanga, toyeba te, hein? Donc, azaka mwana, ya série 7. Baye kotuna ye sikoyo, entre Belvi Kandi, na mama Marie-Jeanne Bololé, nani mukolo. Boyo ka réponse ya Yagabi. Yagabi alobi, Marie-Jeanne na Belvi Kandi, mutoza mukolo, ezande poutine de l'écriture Belvi Kandi. La famille, nde place oyo, na ebite na yoka ki chair de poule. Hein? Total ananu. Toyebi ke mama Marie-Jeanne na biso aza mutu moko na ba filme. Amisala kaneti mama moko mukolo. Omona alati kitambala, alati ba robe na ye wana, alati boye boye boye. Ebele ya batu. Ba mona ka deja mama Marie-Jeanne mukolo. Mais soki otali na état normal, neti na photo o na tie awa. Ndebo comprendre que non, maman Marie-Jeanne azalaka penza mukolo te. Maman Marie-Jeanne aza mwa bien, aza mwa nanu. Hein, la famille. Siko ya koka mo eza komona oyo Yagabi lelo aye koloba que non, entre Belvi Kandi, je m'excuse, na maman Marie-Jeanne aza mukolo, aza mwana muke. Belvi aza mukolo epai ya maman Marie-Jeanne. La famille. Ngana ningananga kokota boye boye te. Mais na ninga kokende tout droit na makambo nanga. Selon bino, ndenge bokomi komona to ndenge bo mona poutine de l'écriture na maman Marie-Jeanne. Ata bino moko. Ngana boye nanga ko commenter. Bolo bananu, nani mukolo. Yagabi na makambo yo, aluki na ye kaka polémique. Oya bando luka to aye ko luka buzz. Toyebi ke la minute ba dossier eza ebele, hein? Eza ebele ba dossier ya mwana suka, ba dossier kula ya ba marina la ba kangisi batu, bande konanga ba dossier eza ka ebele. Ba mams ba uti ko bala, somo. Toyeba te. Tokota na nini. Kote mosusu pe Yagabi alingi akotisa débat ya makasi, alingi akotisa bezi ya makasi, alingi lisusu akotisa polémique ya makasi bandeko nanga na réseaux sociaux. Bolo banane. Entre maman na biso maman Marie-Jeanne na poutine de l'écriture, nani mukolo, la famille. Obokolo bande ona kondima. Soki bolobi ke non, oui, yende mukolo en tout cas na ondimela bino. Soki bolobi ke non te onde mukolo en tout cas bino moko boyebi na kondimela bino na système kaka ya kitoko mingi makasi. Grand merci na balandi nyonso ya Étoile Nines TV. Grand merci na bandeko na biso o nyonso bazwaka ta na bango pona kolandaka biso. Grand merci na ba o nyonso tout basalaka ba partage na bango.
grand merci na ba onyo surtout ba commentaka ba onyo surtout ba benga kabiso hein omona ko benga nde ko benga en tout cas ba merci mingi bandeko nanga ba merci penza ya makasi grand merci na ba onyo surtout ba pesa kabiso ba remarque ba pesa kabiso ba compliment omona ka mutu mosusu abengi yo pona ko apprécier musala mutu mosusu akobenga yo pona koyebisa yo ke no mama côté oyo bongisa osala émission na yo kitoko mais bongisa peut-être côté mosusu surtout ba titre kande bato ebele babenga biso pona koyebisa biso ezalaka bongo la famille tolandela pe audience audience nanga esepelaka nde na ba titre bongo yango bomonaka air mosusu ba titre ezaka ndenge moko na ndenge kaka ya kitoko voilà. Grand merci Nabino. Grand merci na sponsor Nabiso officiel. Sponsor Nabiso Oyazalaka toujours et encore. Elongo na Étoile Nines TV. Sponsor Nabiso Oyatika Kabisote. Natangwa pasi, natangwa mawa, natangwa bisengo. Yaz lobaka toujours keno na kozala na bino. Sponsor Nabiso officiel na kombo surtout ya nani. Kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote nanga na yemoko mama chérie, mama d'amour. Na benga kaye toujours mama Tina Sambia. Bambote nanga penza na yemoko musala nzambe ya tongo. Mama Nabiso oyo azalaka toujours elongo na Étoile Nines TV. Na kombo ya nani na kombo surtout ya mama Joséphine. Bambote na yemoko la patron na Madame Judith Diampovisa na pesi yo bambote talaka yo mwasi nzambe na pesi bambote na yemoko Madame Madeleine Keta, Madame Sandrine, Madame Bijou, Madame Sidonia Siala, Madame Grace Mpoi, Madame Vicky Mombonzo. Tango tokomi kokota na batonton wana na pesi bambote nanga na yemoko tonton héritier Yola. Musala nzambe tongo Pasteur Richard depuis quelque part na système moko kaka ya kitoko mingi makasi. Bandeko nanga soki tozongi lisusu na makambo na biso oyo tobando beta masolo makambo ya Yagabi alobi keno ndenge eza boye entre Belvi Kandi na mama Marie-Jeanne Bololé. Belvi Kandi aza mokolo comparativement ya yemoko mama na biso Marie-Jeanne. La famille bino bomonaka mosusu bilongelo baka mosusu peut-être ba comportement na biso ekoki ko sala keno bato bakomi kokanisa ke toza bana mike mais bilongi na biso elobaka keno oyo aza mokolo mais soki tokoti na en profondeur totali Yagabi na Belvi Kandi na naza mokolo bango nyonso baza bato a série 7 mais toyebi te soki Yagabi akoti kozala mokolo ya Belvi ate ya nemoko to Belvi akoti kozala mokolo ya Yagabi ya nemoko toyebi te bango nde bayebi vérité nyonso mais kokota penza na côté ya mama na biso mama Marie-Jeanne Bololé la famille mama Marie-Jeanne aza mokolo ya Belvi bango nyonso bazaka bato a série 7 mais mama Marie-Jeanne akotala ye boye aza penza mokolo ya Belvi. Yango na lobaka toujours mosusu bandeko nanga avant to bimisa banloba avant to loba o to lingaka koloba to mitiaka nanu na place ya mutu s'il vous plaît bino nyonso bolandaka Étoile Nines TV bo mitiaka na place ya mutu to yebike na minute oyo soki eza na ba comédien na biso na ba comédienne oyo basambwe sur les réseaux sociaux bandeko nanga Belvi Kandi aza parmi ba comédien o basambwa aza parmi bandeko na biso ya basi ba comédienne na biso ya basi o basambwe penza na ba réseaux sociaux pas possible ezala na bandeko na ye ba comédien ezala ba chronifati ezala ba fan basambwisi Belvi na niveau moko pas possible ba fingi ye toye kosenga ka na Yagabi ka ndenge ezalaka na ndenge ka ya bien na minute oyo oza na baposa na yo ya kokota ka ndenge obeta na yo ba masolo na yo okota ba émission kilikili ekozala mwa bien soki okoti na mwa émission moko boye
kokota na bémission wana teke non oya lisusu kolobela bakombo ya Belvi Kandi. Ata soki mutu atuni yo yaga bi boni Belvi kuna boni olobi kaka keno Nikolo na boy nanga kolobela Belvi pona nini na boy nanga tikela pe moninga espace. Mutu nyonso dans la vie azalaka besoin na espace. Botika pe Belvi kimia, botika pe Belvi Kandi avanda na pe kimia. Na minute oyo totika e nanu. Avandi penza kimia na ndenge moko ya bien penza makasi. Tolobela nanu kombo ya Belvi Kandi te, mais tolobela mwa ba kombo ya batu mosusu. Mwa ba kombo moko boye toyeka tolobeli toyeka katobeti masolo, mais mwa kombo ya Belvi evanda nanu. Evanda nango nanu na suspense. Evanda nango nanu na ndenge moko ya bien. Tolobela yango te, Yagabi. Tolela yo fort, tolingaka pe yo fort, tolingaka yo pe mingi surtout na système moko ya kitoko. Bandeko nanga kandege tolobaka biloko ya kitoko eumilaka nango te, biloko ya kitoko bandeko nanga eumilaka nango te. Tokomi vraiment na mwa suka ya partage na biso ya lelo. Kandenge zalaka to tuna bino nanu, est-ce que bosala déjà ba partage, est-ce que bo commenta déjà, est-ce que bo sensibiliser batu mosusu ba s'abonner sur Étoile Ines TV. Soki bosala bongo déjà, grand merci. Kandenge zalaka na système moko ya kitoko. En tout cas la famille, permettez-moi surtout de vous dire bye et à la prochaine. Ciao.